bien voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs de la télé des Reflètes Net TV Télévision. Merci de nous recevoir une fois de plus à travers une très belle l'émission Couloir à Masolo. C'est l'émission qui nous aide à connaître ou à découvrir ma immense les garana virtuels na biso oyo marana batu mingi na oyo vraiment batu baye barati yango lelo to mingi ko benga mama na biso mama Molendi si na kombo ya mama Sikangama Elisabeth Mafuta. Je pense que mama azali mama Molendi si ya ba jeune mama Molendi si ya ba ibanso donc il y a jeunesse voilà là donc tout le monde donc tu sais combien maman na biso maman Mafuta Elisabeth voilà on a essayé de parler ma immense ou les carana virtuels parce qu'il y a des gens qui balobara partout que non ma bala ou ya biso est-ce que ko bala na faire part ezalaka malamu ou mabe ya on to lelo toyeba est-ce que ko bala ma bala na biso que peut ça faire part pas moto au bali li bala est-ce que li bala na ezaka na venir ou ezaka na venir c'est ça que yango le to meka ko sula na maman na biso maman Elisabeth Sikangama maman bonjour. Bonjour. Vraiment je pense qu'il y a beaucoup de bateaux dans tando comment ils en ont se présenter. Maman Mafuta Sikangama Elisabeth. Voilà, merci beaucoup maman Mafuta Sikangama Elisabeth boy madame émission sur Couloir à Masolo. Voilà maman le to meka ko beng ça pour ko solo ya biso ma immense zo le ka na environnement na biso il y a des gens qui sont en train de parler par-ci par-là que non est-ce que ils allent mabe ou malamu mabala ou babala kana ba faire part olingo bala otini faire papa ba to batino mbongo pono bala ils allent malamu ou ils allent bien to bengi oto yeba makambo na parce que maman Olendi saka bana loka ba biso ba jeune mingi maman mingi mabota donc to bengi chez belo li bala faire part ils allent malamu. Ok. Et alors malam te pour nini pour mutu mususu ezana deux sortes mabala faire part. Ba miso ba pesa kana bonzambe. Ba miso ba pesa kana ndenga bonzambe te ya kotiola. Kotiola to ko lo bandene. Apesi yo lero robala mwasi abandi ko yebisa batuke mwasi oyo babala ki songa na pesa ka faire part de bakoa ko bala ete. Mususu na bonzambe to ko lo bandene. Na bonzabe zali na pesi lokola dona ngai pa nzambe na souhaiter muninga na ngai pondenge azobala mwasi tika na pesa yepo abala mwasi wana zali bala malamu zali bala religieux nzamba yebi yango pe na leta bongo bakende pe liboso moni yango na libala ngo eza na deux sortes mingi pe des aka mabe. Voilà, pour nous, maman Elisabeth Sikangama, libala copé ça faire part et mabe, mutako salangote je pense. Mutako salangote ezaki to côté. Voilà, merci na service à service à DLP donc autrement dit donc comment dirais-je là donc service à il y a DLP service na Luanda agence moi malam o tindo goti na mbongo goboti na banvoa na yoko sa ba retrait na agence malam DLP service il y a Paris c'est dingamona donc autrement dit dans le dingamona donc je vous salue à passant na pourquoi pas na pesa pe mbote na o benga monsieur fait donc fait nettoyage à partir à Paris je vous salue à passant voilà maman na biso maman Mafuta pour lui faire part pour pesa na liba les amalam te est-ce que ninga dans la moi na bino bali bozui Bosombi mousse donc il a lit conjugal botindeli un peu plus cadeau na mariage est-ce que kopé ça lit wana na meto pardon na mariage ezala malamu za mabi ko soma meto bon ngala yebite kopé ça ndenge ba pesa ba mbeto ba cadeau wana voilà bon na comprendre ngo pinda ndenge bazo pesa la te okay. Pour ngala yebike libala tant moi ça mobali azako bala liboso ngobongisa na ndako na yo ndako na yo ata biloko eza nango mingi te mais il faut ça na mbeto na yo na matela na yo voilà po libala ndenge babala ka bango tango zokende ko bala mwasi na yo ko pesa bobala ni bako pesa bino ba cadeau mais cadeau ya mbeto na yebite c'est-à-dire yo za na mbeto te yango ba pesa yo cadeau ya mbeto. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi pas na pesimbo on va bien donc il y a Portune Bisiku à partir il y a Allemand Jérusalem à passer maman Kulutu toujours à la wana et ça là vraiment bien. Voilà maman Mafuta na biso Sikangama. Le loza vraiment ngana yo awa tona débat na biso mukima mukie o meka ko yano na biso mo buanya mo mukie olobi ke ko pesa li conjugal li cadeau et pas bato za la mabe pour muto mta sangisa mbongo na ye ko pesa muto za la mabe. Bongo soki moi si moko azana mbongo na ye alobi ke na besoin na pesa mobile na pona dot a futanga bien a balanga ezala malamu te bien comment ezala malamu pete ba mwasi ya bala po biso na Afrique na Afrique moi si akoki ko bala
kosangisa mbongo na mobali te. OK. Po mwasi soka asangisi mbongo na mobali. Wana ezaka su libala te. OK. Ba mindele bato bana betidi ke basala ka mbongo na bango basangisi. Bango ezali kutimi na bango ya mboka la bango. Mais biso ba kutimi na biso ya mboka la biso mutabimisa ka mbongo eza mobali. Mobali soka kokita ke ko senga tata na ye mbongo. Alakisi mbongo na tata na ye ke tata nga lazala bo. Tata soka moni ke mbongo eza ya kokoka te. Tata ko bakisila mwana ye mbongo na bokutu bato bakoyeba te akete kobala mwasi. Voilà. N'était pas na soki mwasi a jumbon apesi mobali ezaka mabe donc libala wana d'autres d'autres libala wana pona lo bango ezaka respecté. Po mwasi akofinga mobali ke songa la pia yo mbongo te ndo bala kingate. Pe umela kate. Voilà. Hein? Voilà, merci beaucoup maman Mafuta. Donc là vraiment dans le petit mbote na oba benga mingi Giovanni Luba qui à partir Allemagne, je vous salue à passant méga star donc la petit mbote. Jérémy Luba qui suit donc la petit mbote vous salue en tout cas ah venez dans le long ngai fata face na maman oba benga la maman conseillère na biso maman Mafuta donc si kangama voilà maman Mafuta donc sikoyo ndi balobaka lelo yo mabala biso ba jeune fille ba jeune garçon en série oyo pour na nito simba te à cause de simba te biso na biso vraiment mabala isimbaka te ya mikolo par rapport à la série na bino na ba série oyo mais bino rumeli 20 ans 30 ans na papa mais ya biso oyo monaka ba 2 ans ina ne kufi eza ba cause nini comme la mabala na bino isimbaka te po libala muso bazo bala ngona prestige. OK. Tika ka to bala na bato ba mona to zo ba cadeau na ba église na ba masango to zo sanga nango mais libala penza mabala kango mwasi na mbali ifo mwasi ayeba bitida mobali na ye mobali ayeba pe bitida mwasi na ye mutu pa batela ka libala eza mwa ndenge to lobi ke libala mususu a faire part. D'accord. Libala mususu eza libala moko kaka tika to bala na kaka po bata église bayeba bata mutualité bayeba ke to bala ni to kozwa na biso bakado. OK. Mais libala pena ba bala kango fort du cœur. Voilà. Mwasi alinga mobali mobali alinga mwasi na ye. OK. Mutu pa batela ka libala ezali mwasi. Voilà. Pour moi c'est soko yebi ko kanga motema ko umela na libala. Voilà. Moi c'est soko yebi ko kanga motema to umela na libala te. Et au cours ça la étape combien de fiançailles fiançailles ça la combien de mois est-ce que ça la ba ne ou bien ça la ka ba mois fiançailles étape wana fiançailles biso to yebi ke ba fiançailles musu c'est ça la 3 ans 4 ans ba 2 ans. OK. Mais ba fiançailles musu c'est zali kaka au 2 mois au 3 mois ngala kota ki musique ngala kota ki likelemba. OK. So to leli kelemba wana yo pe mbali okoti ngape na koti to sangisi poto bala wana ezaka libala te net Giovanni Luba qui ndenga bala ki bongo asali 2 mois 3 mois ju fiancé ya bala pas na libala te je pense. Giovanni yena na bali tazana na fiançailles. Voilà, asali combien de mois wana na bakokisi mbula mena bakokisi et pas na yo ko sala na fiançailles na mois si na mobali ezalaka combien de mois? Bon et pas na ngai et pas na fiancé penda il faut ça la mbula to 2 ans. 2 ans. Mais dans l'État, 6 mois, ils ont des libales. Voilà. Dans l'État. Voilà. Mais ce qu'on habite, voilà. Et ils ont libales donc officieusement, mais pas officiellement, parce que au stade 6 mois, on a libales, bien sûr, pour l'État. Mais pour donc il bala officiellement, il famille, il faut combien d'années pour nous fiancer malam, c'est combien? 2 ans. 2 ans, je pense que. Oui. Pour moi, c'est aïe babiti da mobali. Voilà. Mobali pas aïe babiti da moi. Voilà. Merci beaucoup, maman Mireille Mamonekene Yachou. Donc, autrement dit, ya Mireille Mamonekene Yachou, je vous salue à passante. Pourquoi pas la pessimbo tena oba benga maman Mireille Choubaski. Bon, ni maman Mafuta nenga lobi qu'il faut ça là. 2 ans, il y a fiançailles. Je pense que 2 ans fiançailles né au roba la sauce ça dit pas moi et roba la t'es pas la maman Mafuta lobi. Bon, c'est pas moi. Là, je pense que bota la biso partout aux gens à Luanda, tout balinga otin na mbongo na yo malamu, hein, otin na mbongo et comme la sécurité pe assurance toujours malamu et bungate. Ni para ya kana DLP service donc cela veut dire que dingamona Lukombo Paris c'est des agences moi qui tourne donc DLP service à Luanda donc il y a une meilleure agence pour na biso ba congolais pour bien ba africain tout ils ont vraiment to continuer na maman na biso maman Sikanga Mafuta na biso maman pour na to kabwananga na yo lelo batumi ba tala yo à partir ya libanda mboka partout bazali ba maman opportune bisuko bazali ba maman Julie Senga baza partout baza ebele be batalo y compris na maman donc maman Pauline Dingambo n'a pas de talayo, n'a pas de mbote. Et pour nayo, ne le to confirmer aussi la ngana yo émission c'est aussi ça. On confirmer que ko bala na faire par normal ou bien anormal.
Et ça normal, t'es anormal. Donc, ma balle à faire pas, et je vais dégâts pour ça va faire pas. Et ça, là, dégâts pour l'année. Voilà, lancer message, et ça, là, dégâts, pour dégâts, ni négocier. D'accord. Yo peut s'y faire part. Ok. Yo moko, ozana na $100. Ok. Mutu wana pesi yo $1000. Yo kamati au vaccin à libala. Ok. C'est mutu wana mutabali li moi c'est ça yo te wana za libala te. Voilà. Libala. Ezali mobali il faut bala moi c'est na motoki na yo penza. Ok. Libala wana ezala ka respect. Voilà. Merci beaucoup à tous qui ont suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman m'a fait un peu de cabana. Moi, salutation à Bana. Oh, Bota Bandego. Watalo par-ci par-là. Basé Bélé Watala. Yo, Babi qui m'aime à Bango. Aza Awa na plateau. Il y a NetTV Télévision. Cela veut dire que non, une émission. Donc, couleur à ma solo. Moi, Bambo, t'es Watala. Partout, Bazabalanda. Yo. Ba o Bazabana. Yo, ba Koko na yo. Toi, petit-fils na yo, Bazali. Il y a liboso na pesi na leki na ngai monsieur fait nettoyage. Ok. Na pesi na mwana nga Pauline. Ok. Na pesi na mwana nga Arthur Zoa. Na pesi lisu Magi. Bango bazotala ngai. Naza na bana ebele. Voilà. Naza pe na bakoko ebele. Voilà. Bon, wana na pesi ba moto moni kaka na pesi bango ba nini. Voilà. Bon ngai mbote teka bango mbote hein. Na pesi pe. Voilà, bon comprendre, maman Julie Senga, je vous salue à passante, maman Pauline. Dingamona, je vous salue à passante, bien tout bozala, bino boza belé, pourquoi pas maman Lili n'a pas sur mbote, Lili Dingamona, peut subir tout bambote, n'a bino boza. Participant là sans oublier ma fille que j'aime beaucoup, Eliana, toujours la belle, je vous salue à passante, Yaya, toujours mbote, n'a bino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, pourquoi pas, on a pu suivre remerciement à toute l'équipe Mobimba, ou à NetTV Télévision. Donc, celui qui est derrière la caméra, Jupel Ntumbu, donc fils Kabia, je vous salue à passante.